Chine, bonjour tout le monde. Je crois que ça fait bataille belé pour manquer là. Bataille belé pour manquer là. Donc, baby qui m'a mis à ça la reçu ba direct T, m'a mis à ça la reçu ba émission T, na ça la ba vidéo rarement parce que na rassuré du Cambon ba eza ya loba. Donc, un grand merci na Kolonzambe Orba Telabiso. Un grand merci. Na ba chinois nyonso o balalaka balamukaka parce que là nous tout bandana moni déjà. Ozaki déjà wana. Un grand merci vraiment na bino nyonso mais bon. Avant on a bandana pisi bamboti. Bamboti à mon chéri. Félix Crénoir, on a pisi bamboti, la belle famille na Mobimba. Il est génie, il va y Moïse hein. Betara nzete de ah. Maïka Bwani. Ye génie ya Kati, na pesi no bambote, na bosani pete lisusu. Beaucoup manion. Ah ouais, beau aimer vidéo, beau aimer, beau aimer, beau aimer, beau aimer, beau aimer là. Avant de continuer parce que là, na moni bat beaucoup là. 300 lignes, mais non, on va aimer vidéo 50. Non, beau continuer encore aimer. Beau aimer dans vidéo après na continuer bah pour ma cambizali. Oui, mais na loba li soute donné na ye penza be ma cambizali, beau aimer dans vidéo. Voilà, merci. Na moni bozo aimer na moni et mata donc bambote na gradi par exemple frère nanga na bo sente na maître végétal hein. Yeso moni fili au moni maître végétal. Na pesi mon bambote et non en tout cas toute la famille sans oublier bambote pe na famille nanga yegi mokonzi aya moto Judith mokonzi en tout cas toute la famille mokonzi tanya mokonzi chip dame. Voilà, cadette, hein? Tania Mokonzi, je t'ai sali. Bien, vous là, la raté. Hein? Donc voilà, Junior Kabana, au coach la meilleure, Viter, je t'ai sali. Nabosan Pété, Jonathan Boudingui, un grand merci quand il est sur Insta. Tout ça, Jonathan. Un grand merci, Nayo. Donc, bref, t'es beau continuer comme Rose Bombo officiel, je t'ai sali. Mère Fashion, je t'ai sali. Nabosan Pété, Papa Robo. Papa Robo, Mikolo, oh, c'est paysan. Nambi, hein? Baby, Papa Robo, oh, diabo, bon, on a place là. Bo kabela ngai non 100 euros bo l'exacte pour nous vous aurez no bo pesi bo lekisi bo pesi la bo pesi la ngai 100 euros muto akutane na nzela apesi 3 bis nde to pesa na Congo 3 na compte na nga papa robulu ngo bo manga te ngo sala nga nini non bo aimer non vidéo bo aimer après na loba pour nous ganga te na loba kande bo moninga na loba malembe bebe na loba makambo eza na bi question na lobi après beaucoup c'est là ba analyse moi qu'ils ont mutuna makolo je perds le temps je m'en fous et talinga côté c'est qui papa robot beta kaka kombo site ni akaninyo elengi soki ya komba soki ya nini bilo moi bon papa mo yangwana donc Blondine Marie la présidente internationale je t'ai sali na bosante maman Rose na Suisse je t'ai sali Paulingo Tokito Kopeta Ipenios je t'ai sali donc voilà sans oublier à ma maman Charlotte Chombe je t'ai sali et puis mes condoléances na grand-mère nanga Coco Sompo donc voilà au bon on a une vidéo hein na matanga ndiko na yi donc on est ensemble. Liboma Karine Mokondi, Liboma je te salue aussi, maman Jackie, Freddy Vegas, Pebino Penape, Sibino Bote, Christelle Fernandez Mako, Aurélie Litou, Poupée Barbie, je te salue, Talvin Kinkani Montréal, Yann Nenene Image, donc vous avez vraiment aimé. Bref, en tout cas, donc, Nayo ça direct parce que là, ça fait depuis lobby na moi, baolu qui sale kechu na kini. Sko botu nanga baolu qui se poigne. Bokoma non wana botu nanga. Bokoma. Oui, ça va très bien, merci. Pas de clash. Ok, non, clash était.
Ah, papa matondo, pe na pesi mbote papa matondo. Tofinga bango tolika te. Ah, mambo finga esila kala. Banzo lukisa les ketchup depuis lobby. Et pas naïe. Raison exacte que pourquoi les ketchup ayambaki ken piana. Déjà, on a binonia sotebi que les ketchup aza journaliste. Donc, musalami yangwana kocha micro koyamba. Ce qui les ketchup ayambi ken piana. Ken piana ye. Abandi ko démarrer to abandi ko clasher to abandi ko finga. Batu na bango bon bazara na est victime. Est-ce qu'ils ont problème avec les ketchup? Non, s'adresser na Edi Badiata na mwasini na boduka. Yon na yeko ganga te na yeko luba na kimia po bo yoka nga bi en fait to yoka na. Parce que c'est que mambo ganga, no ganga. No ya po bo yebi. Donc na yeko luba boye. Nana boduka plainte wana oyo oporté nene ya ken piana oporté sunana ni sarantola na le ketchup. Nga na yeko yebi sao. Porté nene ya porté ken piana. Bozana ba être victime. Sarantola, bon, c'est une copine aussi. Tout ça là, donc voilà. Mais net les ketchup, atika mamba finga kala. Akoma na producteur, akoma sa ba émission na muki mbaba mona ndenga koma calme, ndenga sala ba émission na calmement à criticate. Akoma produire ba comédien. Donc azana tenté dans ce cas yambi ken a fingo to lobi mamno. Il y a les ketchup nini na kati o banda ko lukisa ye depuis lobby bazoya ko luke na ndako parce que yo au porter plainte. Et dit badi ata makambo o yo tambulaka po mona kena no no linga problème te e bozana bana respect po problème e banda boye bipe po mona kena no linga no problème te na linga problème te na yo bana kinya parce que les ketchup c'est mon fils. Et dit badi ata yo o tambula na président Fali afuta ba misien te obenga moi sinon non ebisaki biso sala na victime mambo victime etali biso ya biso ni yo mto tambola na Fali obekela moi sinon ba secret orchestre moi sinon pas sala na orchestre soki moi si na yo po yo kana somo au moins iPhone notre sona Charlie Prince nana Charlie Prince a non vie na ne yo na bozaba camarade na ba CBS. On a été en camarade à vie, on a tout cela très bien, on a tout cela na yé. Et puis on a informé, on a enregistré yé. Ozo wangalat. Yo le Charlie l'autre. C'est comme si Charlie on le bana eh ben pété qui n'a enregistré. Et puis on arrête pas Charlie, non posté dans mamba lobi na ngati. Mais sauf que retiré plainte on a été na combo les ketchu. Ka ache mo konzi, ka na directeur. Non ya coacha pour Charlie Prince Tata Siliki. Et on peut prompter. Kwa za vie nanga mais yo to yebi mambo o yo lobane ya victime yango ya lobi po yebi singa vérité car no apeti na nga yem ta lobaka nga boy mais nga pene singa bi ya no lo se lo te no lo te mais nga problème na ngeza retirer plainte na kombo le ketchup pour le ketchup sala na victime te le ketchup azana droit ya koyamba moto nyonso alingi donc moto nyonso oyo muto yeko lobana micro na e engagé ka muto le ketchup fingi yote a chrétien yote Mota mona kibino kuna nene ya mfumu kelo nene ya mfumu yé mta mona kibino relation na bino na Charlie Prince et moto kende na gauche toto zonga à droite nana ndebi soto ebeli mambo musique ngana biso combien de camarades na kabona na bango pour na mambo musique zana yebiso moi 140 de compta azongela ne pire vient mais avant aka pire vient na makasi na maison mère et ngana comme na camarade de Fabrigas maison mère babandi ko combattre maestro maître ngando lobisa ba 140 toloba na kate musique ya rabongo do ba je oyo lingo sali sabiso ke nazolo bana bato mayele nana yo mayele na blues wana rouge la ta kizia te non dizia non za non tout droit non lingo za tout droit mais on dirait qu'il tout droit zo te pozo matisanga yo soki mutafingi président bino okyo ye okuti place Charlie Prince aza obino vanda te pona reste pas président nga po bon olengela musana vandi boseki bomeli soki ba moni bino ba lobi agitation ni o bando kandisela bato soki bike mambo lokuta za calme ngana longwa latimba kosela makambu kyo akangi président ne moyiba ba bijou ngona ngana loba ta na sala interview moko pa jazz et puis na makasi parce que pour moi je me dis que lokwa na lobi yangote e mate kita jugement ezaka nzambi yo agitation zozwa ya nini
Ce qui est qu'ils ont m'embalokuta. Oh, ma cambo, beaucoup de sa mobile, non, quand c'était beaucoup de mobile, non, quand c'était côté, fallait voyager, non, bah, musicien, yo, zarate mobile, non, tazaka, c'est normal, ils sont, bah, c'est encore, c'est pose à moi, siné. Si qu'on a ça sentiment avec les camarades, on a Charlie. So, on a un beau salon, t'as la bisogna soto salon, et puis, yo, au salon, de placement, est victime, et tu vas quartier latin, bah, trop logique, bisoto, ta wenge, donc, wana, to benga, wana, vous t'es sous 12, t'es au salon, et à 16. Mais salon, on a maintenant, est victime. Bah, on doit, au salon, bah, j'ai, on a saleté, et zala, nango. Biso so toi qui n'a pas orchestre que au solara bien la leader mais mambo leader rosa les c'est petit sauter OK pe na kuzu batu so solana bango bino boloba pour nga so ina lobi ça ma beta la kuta sal bino boloba mais oh yo zo jouer nana oh mais ndeko lo bom tamaye zala clair pe ça peut valer na ba facile na ba ina botanga ke non nga na remarquer ki boye ou soit nga na zo se pe na nga isuko ça na victime te na nga éviter que na victime bomo na passe na nya éviter banda kala na banda ko basoki eza na muto azaka mal entouré na ba misi eza fali na ndio lo ba lelo bo aimer na vidéo non on va continuer le ba po hein non ka déjà vous en a Milana non un peu de lait bo aimer na vidéo nana ko lukate hein comment yo Hervé Baman, la garçon complet, je te salue depuis Paris et joyeux anniversaire à ma mère Hervé Baman. Nana. Soki olembi est victime. Longwa no na malembe. Nga banda kala. Na banda kolobango. Nando ba ke soki eza na ministère ça mal entouré c'est fali. Ça fait combien d'années nando lobango? Au maintenant kolobango a conséquence des causes parce que na la musique na yebi nde mambo musique et kaka. Non, non, on a un entourage à leader au bazaka. Boza agité, on dirait, n'a habité. Non, on a mon athée. Entourage, tout le temps, on a un entourage à n'est. Non, que tu as un entourage à innocent. Et ça, qu'on scotche, qu'on a un entourage à famille. En tout cas, on a désolé, on l'a sans polémique, on a à peine à prendre, on a pas sa polémique. Elle n'a pas sa polémique, il a au moins des nanos gaffés, elle n'a pas sa polémique. Dès qu'on gaffé les questions, n'a na ia, n'a clashé sur Fali. Mais local na tika, non touché Fali à batouté. Pour elle, on sa bêtise na combo na yo na mobile na yo. Et tali pe biso te pour tout ça là na victime ti. O uta poto bo sona na ba ken piano tikola mona mutasele direct na lobate pe talinga te mais vu que yo ki okangisa le kecho ba soda ko mo beta tour na ndako mwana po bakanga yo moni le kecho wana mama leki na bango aki responsable na kufa na kini koko na yem taki responsable na kufa donc ndenga za bongo ko na kini ana mutu te donc il s'est respecté avant na tia voice à Charlie Prince ya mambu o yo loba na epo na être victime po na fali avant na poster yango poster na poster ngo mena mbali ndi badiata na fali ngo yambe soute kande ba na Paris wana ka kote na poster audio bo chemba mo suka kana na musika donc souti ba solliciter lelo eza po na Sony poto se kabinote alors moni Sony wana nana respecter Sony o fali azo ka mokiliko pa mambo lobby na yemo na bata victime ebi ke eza solo mambo Charlie Prince o loba alors le quoi ba lobelo te no bata victime yo respecter falite respectez pas zo yo kabatu Sony lelo abenga na yo no mbali no to abebana na bino et ça Sony mukili ba ko loba na ba pe bon donc côté la falite la lelo nda benga bino alors le quoi yo kabino Sony no pe bo ke Sony mais quand protéger fali kende na plainte na ondengo kende o porter kende bandela loba boy na porter nene ya nene en fumu kelo na porter parce que yem dakanga biso na Charlie Prince to solo là o kande na yebiso nene a c'est ma copine mais nga na yebisi yo porter plainte parce que yem ta monnaie bino les questions allaient été porter ba kempia na bo sala na ba kuna na victime bo sala na ba jewa na ba manike ce que reporter ça rend tôt la poza azo komisa papa Hervé wana mamna ba ki journaliste nga ko to itali nga ikuti bon on les questions soit yamba ki ken alobi mamno itali les questions au porter les questions plainte ya nini yo lutindela nga vidéo côté les questions azo finga auto côté o yo o ke porter les questions plainte yo mozo mona teke ozangi kimia po muto yebi likambuta vanda calme o komi na solo bana batamayele yo bana ndo sana TV yo bete ke na TV na batamayele na bazuba balanda lelo ndo komo luka batamayele balanda basa elo ba analyse nana kende donga direct nanga yaka pona le kechu
Kende na plainte na yo longola kombo ya leketu batika leketu calme asa musana ye avanda na ndaku na ye poso kite omoni mambu nyonso po yo mtolobaki ti ozolonga nozobeta monoko Charlie Prince aza ennemi na nga te oui aza ennemi na te aza ennemi na te parce que yo mtoloba makambo. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Yo si qu'on dit ennemi à président na yo. Et puis président na yo, te président na yo na mobali na yo. Ndeni en cause de la mine. Nga na ndo tangi lo batonga na kabwa na bonka po na musique. Omoni we ranson wana. Vie na nga makasi. Nando sollicité we raté na komo chrétien poka ka maison mère bando combattre Fabregas. Série wana. Na komi pe na latime maison mère bazo combattre biso na bossa na ke Sankaraza vie nanga. Bobi Sankaraza vie nanga ndeni. Sankaraza vie nanga yaki ya ba jeku tuté na ba ADT ya Kimpui que son âme repose en paix. Ya ba jete mexi ba ADT ba kufi tozo solo la ku tuté ti muta kufi. Mozoma ke ozo kokoka na mawa te ozo kamawa ya kuzu pona o protéger place aux ali. Est-ce que on a un niveau mambo musique ndé kindara? Oh yo lelo ndo yo l'acception na habité système na o wana so eza ya bendia na habité so ya bandi buke muto finga président na yo loko aza camarade na aza ennemi na te yo ye ko recadrer au place ko recadrer bien moni côté beaucoup tana na kuzwana ono ye la biso na caméra miko loko aza pire au moins na kuzu n'est-ce que fa ko vandise Charlie moni mambo sala eza bien te yo za master na nga ningo zo toucher patron na nga bongo zo toucher orchestre na nga esimba tenga no même to solo to mais yo préférons vendre bon mais la poloba nani gouverneur mutabeng sibsote mbanzembo yo nana yo zo sakana batu gouverneur obeng ça donne combien pesi bino yo nana yo combien net yo bando zala nana boduka bando zala na ba ifasik na ba inotangi ebi natangi kombo no lelu kaka yo mo yebi natangi kombo no lelu ka pona lekechu et puis on atangi na ndenga bien moi na lati ya mado pona référence ya mado pendant la qui s'est bandé, n'importe quoi, on a respect. Ce n'a yo qui dit sous, moi, on a chavo son a non ya. Non, respecter belle famille, non. Pour un petit côté, non, on va respecter, non, respecter belle famille, non. Pour que la mine non ben on a sengi bon kanzela ke bon ba ya biso na YouTube ke ndara bongo ye jeni ya kati grade bon limbi sanga kuna na ke koziki sa ya Irene na obenga na sengi na ngapo kutu ngakutu jo na ngakutu moni makam na biso ba YouTube bo mwenda bomba elongi. Et la kete, ils sont foyés, bi makambo okututé. Ana tina na ngote. Ya ebika ke Karine Mokonzi, chérie nanga point bar, so na komi na mam nanga kayibo e bulo boy. Et la yete boko bando bengi banda loti lobi. Tu boy na bisote. Alors, sikoyo, pona respect. Ya chérie nanga. Na ikoluba na munoko po na opete ba câble to na Karine poko comme na niveau on a eu c'est papa ta première vidéo na lobe na munoko pe na malembe pe na respect kangi sabatu na bi il faut non pour tala na niveau bozaka mayi en tout cas yango fali na ebite benzien ata na Nigeria beaucoup zo na ta fali yango te fali changer nationalité on a mon nzebino ba congolais boye ba valer a mutuka so mutu akufi yo na victime yo na mobali no boyo kana te na nati lokole mutu mabe yo na mobali no mutu malamu na edi nati lokole mutu mabe kana victime omoni na ba nati lokole na ba sule na otanga ba komboto solo la kate eza excuse so na otanga ba komboto parce que ngana linga esu ba problème te na sala pena ba tunyo so tina nzinzi na ngungi. Pour maman absolue ça a lingi na yeba rando te donc ina maman absolue na tika mais na be dia oya nga pe na yina nga sule kauka mutu mabe nati mutu mabe sule mutu mabe prince tukuzu mutu mabe ken piana na mani ke ba être victime ça fait même pas 5 ans bango pe batu mabe donc yo nana edi binonde batu malamu binonde fobo vanda kana fali binonde fobo envoûté yi o mo ba kiss na binonde mi kibo simba bokangila ngo leader wana nana edi ki se pola ka ki se ene bandeli na suka biso ba Karino banda to ya 2014 ti lo so to kaka mi to likolo parce que to bi na biso nda kwanga te ato ke na photo na oke na kombo na maya ya okuta kama kila Yesu
on donne que ce qu'on a, on appelle ça ma bête, na ka jalouse, na mouté, na kanga mouté, na mouté maté. Ba analyse na ma mien sur ça, après je m'en fous et l'on l'a Karine Mokonzi te. Dieu l'a abo yanga te. Maman biso l'on l'a moi na été, ba chinoise ba l'on te donc il faut échanger exacté. Donc un on y a na épé na respect pour ba chinoise, ba sanga la baronne rando to boy clash to boy na ko lobana kimia. Nana qui est retirer plainte. Yo ba bino batu nyos ba kapembe na fali ba kaka batu mabe bino batu malam. Et lo retira li mukebo ba pe na nyo faire gagner pe mutu mabe. Cyprien mutu mabe. Et lo retira li yangwana ne yo edi on a poto. Non boti makambuté. Muko muso so la lo la muka. Fiston kolokele encore ma mutu mabe. Tonton Blaise kuna na États-Unis ceux qui na Montréal ceux qui wapi. Yé pas encore ma mutu mabe mais yé non ba fali. Quand la keba okomise mutumabe. Oh mais elle mon peut vous vendre pour raisonner. Vous attendez une minute. Vous attendez une minute. Bon yo ka sonité. Mais non quand tu as ça bêtise ça tellement fallu sur le bâti. C'est non vérité moi il fallu sur le bâti. Oh yo ka ni ka soni. Ça le bien le ba mukile le bâti abino batunayi. Mais c'est quoi on yo ka bino soni bo yo ke soni ya leke tunini. Ya leke chuni bo sona na ba ken bo sona na ba nati kuna bo bunda kuna na ba kime nanyo so mona mtaseli bino direct kaloba yo nana yo kuta même barrière ka jingana ba fali yo lelo comment bimondre yo ya na fali na poche yo nana yo bandi te so kata ba suke zo tente le quoi danseuse tala no bando banda carrière non so ki na mawa fali na te nana yo ke mona poto yo. Est-ce que yo beta ba chance so to beta ba chance na zelo kenza ma okelo ma oye poto ya yo moko ya ki Karine Mokonzi na yo moko oye poto po ba chino ba lingi yo ba cotiser le bon yo nana. Ce qui faillite. Ouais merci Fali za reconnaissance. Et on vend yo taliban na no bi anga le so mon passeport ikota caché grâce à Fali. Donc ata sali ma be place ba zala il y a toujours des problèmes. Yo recibi so na orchestre so to zaki ka ka koseka ya kaka koseka ta. Et à kako sikate ba problème ezala kaka mais c'est pas problème ezaba tumba solution yo moni ba ndako ba vandi basi na mibali yo kasi na kati ba ndako ni kako seka et kako sekate soki okoti kokuta pe bazana ba problème mais c'est bon bimson libanda te parce que moi so ba ke mobali yanga mobali patali bon bêtise eza moi sinanga to vanda bon ezaba na biso ezaba ndiko jusqu'au moment où est victime obimi c'est l'occasion de quoi kolukaka bezango okanta ke yiba na te ke yo mtolobaka. Au moins que la première fois, moyibi bakangake mba monte. Moyibi bakangake opia biba na yo 99 fois même ba mobo kango. Tala nene yaki o kango. Nene ya bandi journaliste même pas tant sous qui inani c'est même pas 6 mois mais tala ndenga ki ko kango. Est-ce que beke o kango kuna? Oh que personne était boyaki ko sala émission bo finga ce qui fali, lokwa beaucoup tinga bo salite. Oh, et bon nene yana na invité. Yo kuto vandi na muto azo finga fali na yemte ko sala émission yo na yo ne faut ka soni po yo mobile no soit disant za soki nani na orchestre on a évité yo mo soit disant caché des presse zanga mutu na makolo carte ya rateka yo mo muto yebi yo na do tsozo funga mo ko lobe eka ko sila soni mais ke bana nande mo sila soni miso mo zo bimisa ba dimisa kango ko le ko baza batu ba sila soni moni ndo zo bolingi ko se rabaisser te. Yo nana yo na mondo nziro zo comprendre lingala no zo lobate na français na ko se rabaisser te yo. Au moins ndengo zana ndede okoti si kombo leke tuna ba plainte no oso se rabaisser o yo na ekopé o eza penza na obi penza na ekokie bisa yo. Longola kombo leke tuna plainte o kande na solo la na kini hernios. C'est donc ki ka ba tangi leke tu. Au moins nana e bi na ba belle famille na bino mo na YouTube. Non senga non nzela pe na belle famille na boyebi côté to koma. Mais c'est beau zela et non silika na finga fali po bozo raison et a fingi fali non finga fali te pu no mo boana na okeli na fali on ma bo trahir na bino bo banda ko trahir yo malgré banda bomba tande bo bimi na mpoasa tande bo bimi et puis bino pe bato e victime bo zana semble e bo fungola mbanga ya koloba surtout yo nana Karine ça fait bané na lobisa kete po banda ko finga fali ko chrétien fali oui nga na ndo chrétien fali on lobisa est-ce que Charlie Prince azo nini azo finga fali o melana ndeni ndeni bo seka yo mwasa libala bo simba ni pebe bo tala na misu munoko boko na niveau na ndeni ngo solisanga tete obande ko soli et puis yo mama yo solisanga to okuta na wapi nana yo somona na lamba na vie nana ngana afia malewa ngai nana tio solisanga ifo to okuta na to somba ba mbisi poto sama bokyo ya restaurant nga sa na restaurant te nana na afia malewa te na lamba makasi chez moi na ndako nanga
Yo ba ki yo bonde ko solisanga te pona ndo finga fali c'est bien ndengo lobi bongo. O banda lobi sanga te pona ndo clasher sur fali. Siko comment Charlie Prince azo finga fali yo vandi na ebo mela. Yo vandi na ebo seka soko ina caméra ona eko recadrer yo. Charlie Prince 51 yo na yo mto recadrer Charlie Prince. Charlie Prince ana magie. Yemo Charlie Prince a bandele linga awa. Si na ndeko ba muta source na zolo ba parce que Edi aza muta source Edi on peut ça ba information pas nana muta zo ebisanga. Bino ko ba vidéo Charlie Prince te kazolo ba ke makambo na ba na zo na source. Boyo ke ngote. Siko source en les années. Biso so tomo na se fa voyager Edi ba net Edi ba to kendo sa ni. Ah merci na muta chenga mbongo merci. Na moni ndé no sa ba chenga mbongo. Merci besoin na mais un peu délai parce que à toi la poto ici en Europe. Ndi non lo bambou no comme la péju donc là pour ça ba pi baba nité mais un bon nido kaka c'est bon par rapport hein non Eddie bo c'est respecte mo ngelo no senga bino bo continue lo ba fali kuna etani na te nga ono senga ka bolungula komwa leketu elonga na yo senga video na nga otina na saleli yango bokende na plainte na bino leketu Kevin Panda papa yeto longolie esili nango omone longi na ngai te pata bozwi fali yango bolambi ebolie etali nga te Karim na koma Karim mokonzi pona victime pe koma victime pona ngati donc bolia na kuna boboma na etali nga te mais bimisa kaka leketu bimisa komba leketu nde na obandela na oloba ngona lingala muto oyoka po na oya na ndenga mankuma na ndenga mabe bino bata victime la mama ma page la mama na mo rolinga victime makasi olinga fali makasi nebo solo la kuna ma page meilleure page polémique postelenga loba nga na sengi balongola leketu c'est bon longoli na leketu na ba plainte no jamais au monde ilunga nga Karim au monde jamais na yo sa vidéo je m'en fous je me m'embarrasse OK vous avez compris ou pas bon monde ilunga nga te. Pour moi, maman ndenga zabo moti a zoa conscience a changer vie comme okende bien ana kimia eroyo baba ndo benga mwana okoko lala na ndako te ba soda ba komo betela mwana ba tour bino bebite ke mwana na mukie ayebi ba cité boyebi ngote nana osepela na leke chongo comme mbali no aussi ça na Charlie Prince Charlie Prince non bengo Charlie Prince te au kansamon ka respect non manque te yo ono vie nanga ba cop na bino nana etalinga te nga problème na ngeza rapo nana a déborder a otika kombo mwana ba soki na IP crime bazo ebisanga soki nini depuis lobby bazo lukisa mwana bata victime non senga bino bo respecter président bino bo benga na groupe na bino nde bozalaka bo benga di ba diata na ebite so azana rôle nini abenga soit disant na ebite soki ba so ba bala na kana mbongo nga malewa pour yo mo lobi de fali akabati donc c'est que mbali no zo salaire ti donc mbongo no mo teka malewa opesi mbali yo balo il y a pas de problème et a couple na bino tali bisote mais Edi sola na mwasi na yo aki kolongo la plainte na kombo ya leketu bo finga na ba maniki bo finga na ba soulé bo finga na ba ferganisto ki pe na ba nani bo finga na kuna ba tonton prêtre bo finga na kuna ba fiston ko etali ngaite etalinga te yo nana yo kutu ozarno kutu do ono tala nano ya poto yela bat ba manto lata so 80 couleurs yo nana yo ti Edi ba voyage so voyage na fali aïe so ba to lata ba manto couleur wana Edi wana nde manto mo spray ki non ozo kapé sonité ngamo et puis so nga yo nana oti concert a wala na Zenith oto kufela mwana osali fausse couche na libum wa mutu eroza na ba veillette est-ce que yo za mutu ba ndo bota makambo ozo bota tozo ngasko na kibomoto tolongoli ki YouTube tolongoli ki ni tozo ngasko kibomoto famille to abaki ero yo nana o mtoza na vie o mtoza na ba prière ero yo za mutu so 12h ebeti o che prière pendant le baké nzambe na onto sa fausse couche nzambe sunganga mona na ngai mbalo ozo sali ya distraction o sa fausse couche tendeni na ba distraction na mbalo kuta distraction soit disant na femme mariée mais respecter ki zengi ya mobali no wende na bino ki zengi ela tsake kande e mata pona ndolo bane bandeli na respect mais boye binga na katanta e matanga ki zengi na respecter ki zengi ya mobali no zana na expliquer bino non histoire yo nana oyana eviti mana
Yo nana yo bazio na couleur TV. O sepelara nyonso na limité pas bien biso wazi quoi. Yo bosani série wana ngana na kini. Non wanga na été pire petit Henriette ka jinga na memela ki sac. Na vanda rabu Henriette on sa l'émission na luka na yeba pourquoi tanti na poser question pourquoi azu sous question car na réponse yo na nozo benga Henriette fulanga. Ozo banga Marlène Kassanga po Marlène bando benge leader ba naturel. Ata bo solo la lelo talinga ku duke po Marlène Kassanga ne ka pire ser na ngauti kalambomo. Yo nana Marlène nga bomo na kini ti ozo komba surnaturel na complexe pour Marlène na benga na leader ba naturel na complexe. Yo Henriette ka jinga ka ndenga Henriette afulanga na banuela ndebo Henriette afulanga yuti. Yo ne ku âge moko ponga so Henriette afulanga c'est normal na petite na ye. Yo ne ku âge moko muninga mo sa fula ya peso makambo yo nana yo somba champagne na boîte. Yo nana biso te bio po na Henriette so ki tonti na Henriette akati suki. Yo po kati tonti na Henriette atente yo po tente. So ko vandi na émission bandi ko adorer tonti na Henriette yo ba binso ba vidéo couleur TV. Ndemo abanda ko adorer tonti na Henriette. Mais lelo comment on pe courage ofungoli mbanga oyebi na tala ko na kiparote po na tala ngamo no petit na bango. Na leki yo na ono ba na tout. Na kota presse na fenêtre maintenant s'imposa c'est bon carré. Nana yo batala ko bata victime. Mais respecter que président bango. De yo mo nana ko na muto taloti. Nga ba kosa na liboma Karim batala ke poza kana latin na wata na longwa na ba chinois. Nga batala kana po nana mutu tete nga batala nga parce que j'ai Jésus en moi. J'ai Christ en moi, c'est tout. Nana la chose lampada. Oui lampada. Ingengisa mbunzwa. Nana ngo ora. Ngana kana ngo ora. Ata nana yo te botala kaka. Obiki kapunde non lo ben bo changa vi te na yo kite na do ki mon ba chinois ba komo komatika ma sœur tika ma chaîne ma sœur donc il a ba chinois parce que moi le Seigneur me bénit à travers machine à moi lorsque ba lobi faut na yo comment ne pas comment boy karin tika mani kata na yo kipo ba chinois ba lobi no kata mavana kata na zo sulu nana longola plate na komba lekechu batela libala na yo bozwa fali botia na nzungu bokata bolia etali bisote alors tika ko ya ko salela ba trois des réponses ko na ko recadrer ya lukuta parce que biso to beba na même to beba na même na ba mécène que mécène wa kabelako bozala na bien mais pourquoi mécène na nga talisa mandoki na leader ozara na bo beba ni na yo na yo zata na mécène moko moya wana ozana ye ndi biso na ba Afrique d'ici na to na ba seigneur nzamba zaka moko wana pe beau frère na Makish Sali depuis Afrique d'ici so lingo kasamone photo na ba Jimmy Bela il faut tout na ba petit Jésus il faut tout na ba but Afrique d'ici dans ba roi Manitou il faut tout na ba lipasa ba mbongo bana mboyo so kuna na Afrique d'ici seigneur aka moko wana beau frère na frère ya fille seigneur anzambe moko kaka akuna nana yo na bango te wana bango te wana ba junior kabananga ya yo wana bango wana bango te ba blandino mari ya yo moko bazaki wana bango te ke ba mama nana mokonzi ba mama ani mokonzi moko boye ba mama ana mokonzi na Londres ba mama kabibi mwamba bazaka te boti ko benga ba chinois na ba pele na na kati na yoki bo benga no te c'est bon na kati bo eza na nkala wana bango te alors bato batala kuna bato bakabela ko iza pona fali alors c'est bon mambo que c'est no bosi samuna ba ken pia na basala na invité bosi lisango kuna na ba saranto la sala kuna te mais je crois par rapport yepe à Diego Sarah te sali wana pe mambu ya presque angisa no ba sarato la mo kangisa no na ba nene ya longola ka lekechu. Le R en bêta, c'était non précisé que Néné, c'est ma copine, mais Kangi, ça y est. Et Talinga de Poya, ba Néné a dit que le Aranam donc on a invité. Donc, vos solo, on a dit Yaya Didier que le
na éviter boke nango kuna na ndenge so boloba munango kasi ni etali biso te omona bilongi na biso te totala ngo on dirait théâtre mo boto ndotala ya ba mama mbali osombo eleki nango esili nongola komba mwana la Chine bapekisi nga na tiki bisous bye je vous aime la Chine bino poza penza motema et des gros bisous à Philly Tigre Noir.